Moi, j'appelle la tantine, c'est puis le biji de ton dirait encore la thé. Azuzunga kaka. 30 ans, c'est na kolande. On a 30 ans, moi 30 ans. Pour j'ai été banda, tu j'ai été na maison mère kaboui. Au commune les marquis karaboui. Est-ce que ce que l'union commis condamné Maloya n'était pas noyasta. Tout le monde dans le monde entier. Donc vous sentez la bouche autour. Merci. Kozala. Naba sa perte Rosala pe na yagi boropolo yo abiye molati si abiba benga ke ya na mambolata. Et léopard de la sapo va défendre un peu ma cambongo pour mon aller chemise hein. Et ma boy. Donc en tout cas n'importe quel bozayo c'est pour la boumou na ba surprise et ils allaient ba comédien ba Rosala. Moi il coffee pe que bima. Donc je crois c'est d'en parler même langage na Régine nga no telema pour na yambila bino invité na biso ya lelo. Invité na biso lelo. Quand on a vraiment des musiciens belé défilé et que ça la maawa mais j'ai d'été moulopo les rois marquis ote il y a la mukara à 12h roi marquis il est là Katipongi pour na biso j'ai d'été moulopo est-ce que OK il y a des na plateau na biso il y a gare centrale donc bonjour j'ai d'été. Bonjour Karine Mukundi, la baronne. 3 fois baronne, 2 fois, 4 fois baronne. 3 RTG comme combien 5 fois baronne. J'ai été mon en tout cas, on a plaisir non yambayo. Merci. Monde entier, Hollande biso. Monde entier. Ouais. Le monde entier. Vraiment. Oui, c'est numéro na biso liboso vraiment to vanda ki to tali. To meki mo ko tuna public to kiti na terrain. Bon ben j'ai été ba mon na ki na passe. J'ai d'état imbakala, j'ai d'état beta kala. Oh! Non, l'ingasco air to vanda, to solara moukie. J'ai d'état yemandé et belé. Donc, bon. En tout cas, merci. Voilà. J'ai d'état moulopé, ça fait combien de temps que vous êtes Janakin? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis fin mars. Fin mars, n'a qu'il est 30 mars. Voilà, j'ai depuis le 30 mars, Naza. Oya qui pona compte ya musala na yo. Voilà. Mais Tokyo y ba depuis le mois de mars, les lots toza déjà na fin, il y a 6e mois to kende. Moi ba tona na kende j'ai des temps ça ni. Non, on a eu bon on a 6 projet nanga ba nous faire des albums. Bon, mis à part album, toi un groupe, to beta moi par-ci par-là, depuis naé donc to mélanger entre moi ba concert, na moi aussi ça boulot. Donc voilà. Pour tout ça là on a ça. Voilà, j'ai été le je crois qu'il était osé là. Toujours quand on se check biso moi so ina mnora mama leki. Mais déjà ba osala ngasi na équipe nene ya RTGA auto travail na bango merci na ba héros de l'ombre nyonso. O bossa kende bomo na nga boye dans le bosso na habité. Plus de 5 caméras yango bomo na osaka on dirait hein. Ah balala parce que biso sanzambe mobulu dans la régie ba la biso condamné. Il y a JDT Moulopoué. Après, tout yoki parce que les lobes clip et belé, tête au lobapé belé. Ouais. Mais où est la gare centrale? Non. On a ça en bon modèle. Va tu en mondé. Mais on a une limite ça en bon modèle. Le moment où moi flash moi dimikeba. La baronne ouais, voilà moi flash moi dimik. On a de wembe la baronne mais na ninga ninyo bilili ba moi flash moi dimi. Yamuki. D'accord, pour nous bisonner tout le monde invité penza bazaka à l'honneur donc tout ça on pour na JDT Moulopoué. Bon tu la bisoka moi so ina monoko ya condamné et ça vraiment plaisir na famille mon kondi famille nga oba branché play. Bino so bat boza branché. Merci na ba message na bino na ba appel na bino donc JDT Moulopoué. Félicitations tout le monde condamné. Mais pourquoi c'est le cas choix Claudia Bakissa? Non, on a fait que Claudia Bakissate, Aza artiste na biso ya mboka donc Claudia a tant ça qui disque na ya Destiné, ba qui na Lenny Bidens ba ko présenter un album na
Tana yoki bon non yoka epena non yoka epena te metana comme yoka album na habité voix au son na sangisi on nga et au pesa pe moi genre mo boy après na bon to mekana Lorient to mekana moi mais Jean vous a bien j'espère ba aussi père non voilà le quoi ba aussi pela na on lingaji d'été mulopwe ceux qui au coquille kolanda place ba musicien non bazali parce que to yo kaji d'été non on a posé examen penza to comme c'est maison mère. Bon, bah, n'oublie pas de faire le commencement. En tout cas, donc, parlez quoi. Ouais. Vraiment, merci. Voilà, on a dit que l'examen est simple. À brancher. Hein? Na beleli yo na rokabola kabolingwa batoro na beleli yo beti tulata miswa kofungwa mayo yakalimwa ebetimbo na mokili peta tante mopemo omelanga beti nalela nalela ro mama pichu zembola lela ro nalela re pichu kisema mobembo tala nenge nakei koluka yanga mobembo natiki yanga polingo na pale na beleli yo na mitana go kabolaga bolingwa batoro na beleli yo yakalimwa dede bombelanga ata yokangi makasi nakokende kaka po pepo ekozelanga ekangeloge aina leli mingi okikakeze natolili maloba ya koloba ntango nebominga zangi mwaya kolakisa yo etikanga yaka betina motima moteyango tonatika fotongo Solange Bazege Nathalie Tatuna kombo na yo kala malole akolela na mobembo okikafuba bolingo nani tala kapante umela te kabalengi atani na monogo milanga motima na ngai ive akamo Zebede
okomankenga bebe bete bokabie pichukisema Rauli Tono lelo yo nakoma komitungisa tro na la vie l'évidence natikala etike bana mama bakenda na souffra Karine Mokonze na okanganga punga bolingo na yo we love you balangaki salaki erreur Karine Mokonze la parole Merci beaucoup JDT, en tout cas félicitations. Merci. Et salut biso bien biso to kanisa batu na biso bakenda mobembo. Ah, batu na biso bakenda mobembo. Yo batu na bakenda mobembo to. Mais JDT molopo sikonde batu ba sepeli boy. Est-ce que okoko tepso mba mon école? Ba mo beta masoa les marquis siko. Donc na maison mais les marquis, c'est bon to kende. Bon on va c'est bon non? Yaya Boga leader. Ah, pour l'international, combat à cuivre. C'est moi qui tout. Bienvenue Bianco. Façon na yo ya kolinganga borele trop mortel. Olakitilanga tango pamba po ya kolobelanga jete po ya mansan pikatona kolela lenga mabalia sundalinga na mwana na leli maleleki yatalaki ozuwanga lokola ksa suka ya bote pikatona kolela na ngango babotolinga mobali mesevore bato na nga nalingaka yo nazuwa tro sans complet onyakoli molimo na nga olalisinga miso polele bongi te bore tele lobi natika kolinga yo motema ezimbi te na bimayuma na yo wili kotina kolela bokika malaye l'évidence Monika Musamba. Suganango Mario Oyo Pastor Borela baluki na kokamwa bebe nitue Meki batsolaka ngai epa na bango oro na bima papie 33 chitenge nate lobi na tomboka me tuki natali mwana elongi na yo na mama na ngai akenda ye omoni lelola kolela na krake oro Yandre kimbuta kimisanga eko kimisanga izemina botela yo mwana yangala na ye
tala kimisanga eko oh eko ayangolo Claudia salata efo tunaka sante oya satia na bambi mama na limao swakata kura talaki Christian onaka na ngai irachomba mikoleleki nakomaki vertibe oazise bote la popote nakomaki traumatize watunda ndayazaki ngolo veka myoke leta yanga ekoma eskivinga tango ngala kolala ndotitininga na kanisa Brigitte Tayoro betimbolove 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 betimbolove. Voilà. Voilà, je l'étais mon opoué. Symbole, comme au En tout cas, la monnaie venait dans Gare Centrale. Ah, Gare Centrale, vraiment, tu écoutes en Arabie Saoudite, en Arabie qui est ça le plaisir, la nostalgie. Hein? Vraiment bien dans ta maison, mais... évitez quoi. Tara bon, donc ça c'est quand c'est pas voling à 13 ans là ce que ba kato ba kovo. Au téléman na ba coin so zo nginda faut pas bête pas ba ya heureusement que m'a ici là. Donc en tout cas merci et puis félicitations Jules de Dieu Moulopoué donc na batunyo so vraiment normalement na ba ça ba message ba bombing en obi chaque dimanche à partir il y a 12h40 donc Gare Centrale joueurs musiciens comédien, boxeur, pour battre ma coffre, boya, battre bilamba, puis car en dingue papa tikela biso toujours et lamba il faut boire et angola. Donc vraiment tous en a statut tout, il y a battu soza célèbre balobela ko bobi à la Gare Centrale côté to vendre na kitsa ngwende. Veut dire qui t'était quand au CD ngwende té, je l'étais mon félicitations. Merci Karine. Je l'étais mon ça fait déjà combien d'années la musique parce que à chaque fois il m'a retourné au bac ça implique au bac ça implique d'ailleurs il donne zarayo ku fana na musique eh. Non mais naza artiste na tika ba chiki nanga ngaba tina poto pona ndo tanga na tanga mukie après na continue ma musique. D'ailleurs ça parmi batu bazo défendre musique qui est boulot parce que les musiciens comment moi bakata classe moi ganga na bakikoso musicien déjà yo bala na famille déjà OK voyou on a vraiment yo ce que ça parmi le monde déjà évolué tout le monde les on a bazazo wa mission les on a ezali na tanango babosana ki mission ka mutu aka mutu neti batinyo so musique mais aka musala neti musala nyoso donc voilà et na calendrier peut-être bazazo ça là on va ndenge mo melelo ba comprendre que OK nos classes on nos musiciens on zo combiner la classe na musique donc biso za batu wana o aller to défendre la musique na ndenge bien. Voilà, j'étais le premier défendre la musique bien. En tout cas, pour PDG les Nibides pas mon arrêt. Ma solo. Donc vraiment, toi qui non na concert à qui sent tout le monde a ban qui sent tout ndenge ba sepela qui te pesi bambote o na ban qui sent donc déjà kalamingi te to fêter indépendance cha donc ba bonne fête na bino kuna déjà. Donc na ebi que esa plaisir na Raoul Itono le prince des diamants. Le prince Raoul Itono. Itono là. Oh. Mais voilà. On dirait qu'on a pas mis en commun trop. Il faut tirer ba mis na ngai carré. Voilà le prince des diamants déjà na kati Angola dans beaucoup côté Kabadiama ba troso Mbappé bokende dans tozungi na régie bache la biso concert à qui sont où il y a JDT Moulopoué tout le monde appelle musique plein. Somebody
Merci beaucoup na équipe technique Mobimba RTGND on ne change pas l'équipe qui gagne. Un grand merci na Nadège Biancho na Katia Kinshasa bon séjour na yo et na mère Anisi Mambote bon séjour na Kinshasa. Mère Anisi voyez bien. Ah carrément. Donc voyez pour bien. OK bon tout ça ka ba camarade na nyonso ngapena peso bon yo popesi. Voilà, vous camarade mo na mo. Voilà, j'ai des témoins. Nazuma appelle à la tantine, sipili, biji des tons de alcoolaté. Azozo ngaka. On a 30 ans, on a collandé. On a 30 ans, on a 30 ans. Pour j'ai des banda, tu j'ai des na maison mère kaboué. Au commune les marquis caraboué. Donc tous ces bâtis au télémissa âge. Faut mettre là moi 5 litres à 100. Il y a 100 ça veut dire au mieux mais il y a 100 banyama, il y a batou, il y a bambisi. Ok, voilà, mon un secret na yabo qui agit d'été parce qu'il y a biso sanzambe mobulu. Donc biso to boya na biso sa makambo sanzambe. Ah mais ça même dans ça mamunyo so. Na ko me la basa on a pu. Le pouvoir vient de Dieu baluba déjà. Da fo weba. Nzambe wana dans ça mamudu. Ok, d'accord, merci beaucoup je d'été molo pema. Lelo pa no bena lo biso mingité. Na imbara. Lelo pe. Atongo makasi bu. Vraiment. Non, tongo makasi wana vraiment na ebi eza au titre au bosala ina Claudia Bakisa. Tozo qui déjà moi extrait nango na gare centrale déjà ne bandeli. Maintenant linga au banda na molekinzela parce que j'ai des témoignages na ebité banze bosombaka au composaka. Yebi na kusomba te da. Tenga yib na ngati. Na ebité. Yebi na somba te non. So composa félicitations parce que na ba histoire non nyoso. Tokutara mo eloko moko déjà oizo édiqué parce que voilà R Lobiba na 13 ans bisos tozongenga na 13 ans bakatanga bakovo. Vraiment. Voilà, dans ce que tu veux ta mo leginzela. Pour na ba tantine tout au pe baleka na nzela na yo et ça bongo bien. To comme leginzela. Merci. Voilà. Voilà, merci. Je crois que Bino Sobo aussi Royo Kalisu Sumole Kindela avec Jules d'été Molo peut comprendre que tous on dirait un balbi gare centrale. Chapeau Mole Ah, kofungola mutima kibole kita mo pepe apamba faya koleka e kangata botote bakotokisana kalingi kolingona sase kobela te azanginde mo pepe linga koleka kanga toni dela zalaka koleka na yo pele aboti baron kineo gamba kinoni kasi na ye na bapromese nga kosane bapota ya tia mbeli ya bolingo ezokite makila kakolelisa motima litokomple na kasanga katina ya bitumba e zwanga yuma na yo e wana bolingo ekomotanji te kestio nange etuka moleki nzela e ya mundele aledidi inwani moleki nzela ndeka ya kikozena te amalaki bila itango atilisi mapapu na ye nyonso ekongwamie atimena bolingo nanga azalaki moleki nzela bolingo suka na bomanga kapitala bolingo nanga nadefisa moleki nzela bolingo suka na bomanga moleki nzela ye
mbote ya komite na bina ngai loboko kaniteki kalingi ngai Caroline bigleki ngai ekotisi chambre bapoint faible milamwisi bemotonanga nalakisisi baso mama alakisanga bomwana mbomokire sukarango mabele atinema kolinga ozosuerola nani oditi alenginwani paladiande Fernando Bonista kapitala bolingo nanga episa moleki nzela bolingo suka na bomanga Dido Adolphe Moutemba Yannick Martel Sepelas Eri Monduka la Segolena Blaise Mobobo Les Gatcheri Mokuna Francis Pema Lelo Feli Mamai Kongala Salisha Didi Pingwanyo Susu Bakomi Murmiri Papa na Diande Mogo Danga Molema Lokola Yezua Lamutaka Lazaro Patoko Bakalanga Didiaza Lokola Kurona Mai Sojo Simyama Godingisa Nili Balengando Antibatu Kusima Bajo basoka mwanga Upalatima maki moleki nzela Asambwisi bomoi nanga Nalelanga nala Ingongo Nimeri mado Nazananga bebe Nakisanga kotambola Pona chamba ipokengela masima Akoleka nzela Elitele sukola mabolo Abis mulele Saole tono Ebala kakongo Mabien de pili joli tete na mola Blaise Mabusi na Luanda Na ngayo Mabisi na ngai na lingaka Nelbunde na bina ngayo Nakosalela Amatelengo milale na ngayo Utile nibulele kumwa bimisi Maliko kanisa sœur na biso Marie Misambo atika biso ekuteli wapi o oki osangisa nzembo ya mokili na nzembo ya nzambe moi na bintu pouvoir vient de Dieu voilà je d'été mon pote okima vraiment simangonga vraiment et comme cousse donc déjà au moins tellement biloka bien et où mais raté yango mon on dirait et comme non mon coup CJ d'été en tout cas na senga que ce titre non mususu on a eu ce que qui était aux la surprise musu auto salo il y a Claudia Bakisa comme qui depuis lobby donc nano l'équipe TVT à l'équipe la kaka ah bon et le quoi il y a juste Aza chanté à Londres Aza qui yoza chanté non linga extrait oyo bana monde entier ba mona qui déjà ya clip puisque bayo kango siko évidemment bayo kango siko na kibwe donc na benga déjà Claudia Bakisa donc Claudia Bakisa ye ba benga ki excellence donc voilà bon moi que marron boy kaka on a habité Claudia Bakisa bon séjour na Kinshasa te bochanga katika oui il a déjà dit que siko lata ngati ok voilà Claudia Bakisa to sula kama mukie parce que natikela yo temps na JDT mon le wemba komi kini depuis le Tokyo ye Claudia Bakisa aendule toi il a défilé pour yo ya ko 3 jours OK et dans ça album dans ça machine enregistré qui générique na est-ce que peut aussi lisango na il sera bana kin que Claudia Bakisa ça studio donc na mingi na Paris pour na Paris d'enregistrer na public comme studio mais le quoi générique faut que tellement qu'il wana penze follow belango kuna ya vanda na tika bino nanu na JDT molope monde entier na bayoka c'est vraiment
titre maman ezali condamné Mais oui, puis que là, Jackie, tu n'as pas la clip, ben ça va, ça va l'or dans la tête. Na la tingale to bimi, oh, tu le sais. ne be yo wa pe ba ketcha ndenge mo. Voilà, moi m'appelle voir ndenge mo na kiki. Na éviter Karino Bozula Karino wa bien ah ouais on ça ingénieur Sol na Congo makasi soso eleli balebele aina se abandoto na kolota e zamba monisinga vision zambala kisinga vision kangelinga kundane na se ya ebale jisnanga mamiwata kunananga kunaloba yoye aina se amaloto na kukuba nayokanga sobenga adela aina se angina bebebe mai nani akwakela ngata koveta sabinonga soso ileli balebele tikite kolela Samba moni singa vision Yelinga spesifite na se e bale Konananga pona love na yo Claudia e Nanya yo kanga suvinga basangani basosie kontrenga Malavia de la récolte mystère nani alamwisa ngai na sesape inemia balav nanga batelemi bacheli ngai bangano nebani ya pesi Bambanda basisero omakila nzoto bololo makoko balakela motolu nanga alela menga na komi Est-ce que Sotolinho comi condamné Paloyo na tepano ya sa Konenyo na kuma kuruze na koma kona na kolingo Wamo Konenyo na kuma kuruze na koma kona na kolingo Adela En tout cas, on a compris vraiment la carte ambiance. Donc, na côté na carte ambiance, celui qui est en boss sans que c'est émission. Donc, vous comprendre, on est la gare centrale de Babylone, quoi, il va au Bora, Takarawana, à ce qu'on a RTG à la gare centrale. On a Bombio Mouké, Claudia Bakissa, si qu'on peut nous communiquer nos calendriers, Claudia Bakissa. Pour nous, on a Claudia, allez, canaliser la ligne. C'est ça, nous sommes besoin de contacter Karim Mokondi, dans un studio, dans sa EP, 6 chansons Karapamba. Donc, tout le monde est sur le bac, Claudia Malem, non, Bina, Oyo Malem, l'équipe, Claudia, référence, c'est comme Kaka, ah, Oyo, Aemba Nzembo, ya, ouais, interprété, entre-temps, Claudia Bimisara Banzembo, l'album, Eloni, Nessa, Bakanga Banzembo, Claudia, t'es absent, c'est l'équipe. Album, on est bien. On a côté de l'album, moi, vraiment, et maintenant, l'album, chaque soir, on a album, on a un vrai album. Bon, bisous, public, tu en as posé, Yoka, pour Gabino, nous va chanter, on va chanter, Yoka. Merci beaucoup, voilà, Claudia, qui s'en de la fin de Kabouana. Je suis là, je suis en train de travailler. Merci Nabana ya Congo, nous surtout va faire sa place.
pour na ya facilité pour ya ba ça va faire ça na que ça vendre dans na sécuriser place na ngai quoi. Merci à tout le monde. Et Jackie, très bientôt vous êtes là comme d'année que tu te répétais tu me rendre moi na pour sentir que vraiment te travail bon mon Jackie ça y a Jackie ta ça li comme ça na li kolonga no yemba na se. Donc ça maintenant te mi basi bazaka même tu na salon moi la chrétienne oh ya même calmement dimanche soir les merci vraiment Claudia moi bateau Orlando parce que oui Didier Moubengai merci à Chucha Clément hein, le millionnaire et à Dijon la petite bien surtout beauté famille Lusamba et tout le monde Guy Bokopolo public comme studio Lenny Vida Silocé tout le monde qui aime Claudia Bakissa mon frère Gino Caporesi. Donc l'excellence est là déjà quoi. Et là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Excellence dans tous les pour ça nous dimanche chez eux. D'accord, pas de souci. Merci à RTGA aussi. Et surtout qui. Mais tiens, RTGA fait ma bêta, atténuer. Merci. Voilà, bon comprendre à la gare centrale et bandos à la boyer, juste été mon opé. Moi mot de la fin parce que Ernotico a obété le bisoka mamaleki après tout carbone. Non, mot de la fin ça va na stade du Toza, ba bien célébrer. Il y a pas dit ça là. Donc, on a déjà les 9, les 10, on en a. Ouverture, il y a kermesse, il y a cohésion. Donc, les 9, les 10, on a des jours, on a bino, on bête, la bino, malik, on bête, on a le pembe, on a ma tête, on a Trésor, les jeunes patrons, Alexis Tamba. On a déjà Alexis Tamba. On a besoin d'un an, donc on a déjà Matadi. Donc, pour on a besoin de nouvelles accords, il y a un Matadi, les 9, les 10 pour l'instant. Donc, on a Matadi. Voilà, merci beaucoup JDT Moloko. Je crois qu'il y a un ticket de place. Aussi, Lissana Mamale qui est pour nous. Merci beaucoup. Merci Karine. Il y a un honoré biso vraiment Kati Pongi non. Nga una na faza raté. O tika mo mbo faza. Na faza donc na muto na faza raté na mukili kolega batu nyonso. Donc ngaza babia nga gardien du temple. Nga le gardien du temple, nga na faza raté. Tabino bo faza nga na tala. Voilà, merci beaucoup JDT. Toi, on a posé ma maman qui n'a pas l'air aux ouangos quand. On a fait tout na TKM. TKM au lobby. Ok, merci Tozana TKM dimanche soir et yamé. Toi aussi ça na maman qui toka banana. Merci. Voilà. Gilles Godard mandaka na Luanda. Guy Bokopolo. Pipi de la vitrine. Bana vitrine. Maboke Malbonneige. Yaya Boga leader na Londres bana magie. Banga bina mosha liba. Jenny Senga Edeni Lubamba. Salon Tonto Joe. Goodbye. Usule mwamoke nalala pene mama okwisi santima na fulu nini naluka na longa na maboko na kotoboka okweisi bapezi ude sikadivide simanga tasamba mpona luka pongi Jideteka Jezina signe ya bolingo bisi Bakota kama na kolela ntala bamba Nakeleli sentiment ya minuit Occupe-toi de moi s'il te plaît Michel Benite Tonton Kaluchi Oso sambriye zonga na nunata Eza mokuwa tekaza sulazi Wapi merci nanga ta mokuwa merci nanga Merci nanga